nyonso. Oui, chouchou. Biso nyonso. Chouchou. Biso nyonso. Na rochi hôpital 3 fois. Na rochi hôpital 3 fois. Eloko esate. Awapela songa soso hôpital. Nazoko kolia te. Nakendaki hôpital. Balobi eloko esate. Nakokoloba te. Tokofi. Aleki nanga nakofi. Bonjour bébé, bonjour. Oui, au moins tenga pe na tikaki nanga opi mwanda mpona yebaki donc bapasi eza pena na mipima. Siko nga nakende concert wana me nga nazalaki nanga na katume place bato bazalaki nga azalaki wana te nga azalaki likolo mpo nga yakotaka retard donc nga nakoti donc fali déjà esa beti déjà 3 nzembo ngo titon aigle abima nga nazala te aigle te abimi paka nga nazala te biso tokangama na trafic do na osilika kutu nazosilika bagarçon tozali na bafabrice na ba7 bango to bandeki kokumba fabrice mutande okumba voiture nazosilika na lobi kutu bozobumisa falinga mpe namona kaka aigle wana ndenge kobima naya kokuta deja aigle esa abima esa kende nayo kuta nanga spectacle kaka nayebi te na ngai mpe naza nango ntongo aigle yango abimaki bandeko aigle yango ntango abimaki to nini nzambe na ngai oh ngai nzambe nga pena mpe bapekisaki nga nakende te bapekisaki nga nakende nini concert oyo te pa ya na nga nzambe monoko mokolo ebimisaka solo meloba makambo ya verité so nayoka ye na nga nzambe na nga siko banda makambo yango si s'est passé ça fait déjà 1 mois et demi ekende non 1 mois et demi donc elingi oloba mpe nga mpe naza na corona yango to nini fali asali biso boye po ani nzambe na nga nayebi so nga kuna ute na nga mosika Londres nzambe na ngai kolo mama hôpital mpe moi mpe nakende hôpital nakende otalisa eza te parce que kuna nde esu place nde kindoki yango evandi bazoboma nde na hôpital moi nakende so na hôpital mpe eza te siku nazoyeba te na osala nini o naoyoka nanga mpe kosukosu te naoyoka nanga motu mpasi te kaka nde nakoma oyoka kaka mwa bastress na bamakambo yango nazoyoka kaka corona so naobi naza bien te naza stressé makasi naza bien te makambo ezo etufe ngai don na niveau moko nayebi te nzambe na ngai nanga mona kota na nga retard aigle se bimaki déjà aigle se bimaki nasalaki te nakobima victime soki balobaka ni victime siko ye bongo bamiye azobomaka ya biso na corona bongo badanseuse ne na bamusicien na ye oui chouchou biso nyonso chouchou biso nyonso nakoki hôpital 3 fois eloko esa te awapela songa soso hôpital nazoko kolia te nakendaki hôpital balobi eloko esa te nakokoloba te tokofi aleki nanga nakofi yo kutu oza chance nzambe alakisaki yo okendaki te bongo babiso oyo oyo pena tolalaka pongi lokola ebembe fali deja okesalaka balance apamba asa alataki deja yango oh là là mokili eza méchant fali asali biso boye po ani nzambe na nga nayebi so nga kuna ute na nga mosika Londres nzambe na ngai kolo mama
hôpital pe moi pe na ke l'hôpital na ke ndotali sezate parce que kuna nde sous place nde kindo kyango evandi bazo boma nde na hôpital mwana kende so na hôpital pe zate siku na zo bati na sa nini yo na oyo kananga pe kosukosu te na oyo kananga mutu pasi te ka nde na komo yo kaka mo ba stress na mamambo oyo na zo yo kaka corona so na bi naza bien te naza stressé makasi naza bien te makambo ezo étouffé ngai dans le niveau moko nayebi te nzambe na ngai nanga muna kote na nga retard aigle se bimaki déjà aigle se bimaki nasalaki te nakobima victime soki balobaka ni victime siko ye bongo bamiye azobomaka ya biso na corona bongo badanseuse ne na bamusicien na ye oui chouchou biso nyonso chouchou biso nyonso nakoti hôpital 3 fois eloko eza te awapela nazozonga soso hôpital nazokokolia te nakendaki hôpital balobi eloko eza te nakokoloba te tokofi leki nanga nakofi yo kutoza chance nzambe alakisaki yo okendaki te bongo babiso oyo biso ba oyo pena tolalaka pongi lokola epembe fali deja okesalaka balance apamba asa alataki deja yango oh là là mokili eza méchant biso nyonso oui chouchou biso nyonso chouchou biso nyonso nakoti hôpital 3 fois eloko eza te awapela nazozonga soso hôpital nazokokolia te nakendaki hôpital balobi eloko eza te nakokoloba te tokofi leki nanga nakofi bonjour bébé bonjour oui omoi te nga mpe natikaki na nga ope mwanda mpo nayebaki donke bapasi eza pena na mipima siko nga nakende concert wana me nga nazalaki na nga na katuma place bato bazalaki nga azalaki wana te nga azalaki likolo mpo nga yakotaka retard donc nga nakoti donc fali deja esi abeti deja 3 nzembo moti to aigle abima nga nazala te aigle te abimi pakapakapaka nga nazala te biso tokangama na trafic do naosilika kutu nazosilika bagarçon tozali na bafabrice na ba7 bango tobandaki kokumba fabrice moto ande okumba voiture nazosilika na lobi kutu bozobumisa falinga mpe namona kaka aigle wana ndenge kobima naya kokuta deja aigle esi abima esi akende naye kokuta na nga spectacle kaka nayebi te na ngai mpe naza nango ntango aigle yango abimaki bandeko aigle yango ntango abimaki to nini nzambe na ngai oh ngai nzambe nga pena mpe bapekisaki nga nakende te bapekisaki nga nakende nini concert oyo te paya na nga nzambe monoko mokolo ebimisaka solo meloba makambo ya verité so nayoka ye na nga nzambe na nga siko banda makambo yango s'est passé ça fait déjà 1 mois et demi ekende non 1 mois et demi donc elingi oloba mpe nga mpe naza na corona ngo to nini fali asali biso boye po ani nzambe na nga nayebiso nga kuna ute na nga mosika Londres nzambe na ngai kolo mama esiko hôpital mpe moi mpe nakende hôpital nakende otalisa eza te parce que kuna nde sous place nde kindoki yango evandi bazoboma nde na hôpital moi nakende so na hôpital mpe eza te
siku nazoyeba te na osala nini na oyokana pe. Donc, je vous salue déjà. Je viens de loin avec cette maladie coronavirus. 3 semaines à l'été, très très grave. Mais Dieu a fait grâce. On est quitte. Et je remercie mon Éternel pour ma petite sœur Coco aussi qui est hospitalisée avec ça, qui est restée 2 semaines et demie. Mais moi, jusqu'à maintenant, ça commence à aller mieux, mais je n'arrive pas vraiment à bien marcher. J'ai de lourdes pieds. En fait, ici à Liège, il y a une dame qui s'appelle Chuchuna. Elle nous a dit comme quoi qu'il y a un message qui circule aujourd'hui. Soki bosubi na masuba na bino, omeli, ba douleur nyoso to wana yako sila. Bon voilà, j'ai mon ami François Chimanga, na yebisaki yoke, ngai makolo ezosala pasi, banzoto ezosala pasi, voilà le preuve. Masuba ya ngai moko yangoyo, na uti kosuba, yango ezosoti masolo bakisi, solo ya paracétamol, nazosala oyo pona lakisa yo, po olobaki kufikisa na ndimi te kokosala yango. Mais voilà yango nazomela bino nyonso to bozomona so bokomona botala. Amélie. Bon, voilà, ils ont l'épreuve. Suite, Boroyeba, Soki, Nayoki Malamu, ou Nayoki Malamu te. Nous faisons ça la passi pour l'instant. Nous avons besoin de tambola. Côté les manazo kokate. Merci François Timanga. Voilà, preuve, na yangoyo, Namélie Lisusu, moi goutte. Mbala liboso na mela bamasuba. Merci Chuchuna na conseil. Soki Nayoki bien, na robenga yo po na yebisa yo. Bisous. Que